Bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonjour, bandeko balingaka mama sese, autrement dit, bibi chito kondeka to barali kambuzali. Mingi makambo na mona randeko nanga desho mutu asalaka mission oyo. Parce que be mission ezala biso ebele ya kosala tokanga makaka na be mission moko za ba video mususu mona mona yango obeti yango kara mais za ba video moko très intéressant toko kosola ngona ba papa baza ba sagesse ba maman baza ba sagesse intelligence tout ça to sololi to décortiquer ba video ndeti aboye video batindeli ngai na oki passe na oki na ma parce que batata ya boye bango de ba obebisa Congo na biso batata boye bango de ba obebisa peuple congolais batata boye bango ne so ba moni na butu bazio ba bomi yo eza lokola oza no docteur te mo ko opérer mutu na salle d'op oroboma mutu mwana ti po oyebi droit nango te oyebi loi nango te otangela nango te ozula ngo diplôme te botapote. Bozomona papa o naza na video l'autre na TikTok nanga bientôt. Papa o alati teni ya major mais azane major te. Skobo yebi sanga mutabo ya tangi la classité. Ayebi ba loi te. Soka kangi yo même na butu tanto benga ba kuluna. Bango yoyoti. Soki akangi onde ti tata o alati teni hormoni major na nzela. Tata boy soka akangi o na butu esa kolimbisa yo. Po soda azana na ko protéger peuple na ye. Policier azana pour na ko protéger peuple congolais. Mais lelo soda ba policier ba koma binemi ya ba peuple. Wana biso pe la mutu na biso to cheke ba vrai soldat o ba auto sala ba formation njoka te oyo wana na msu baza ba faux soldat ba sali nango formation te ba tangi nango te bango nde bazobebisaka misala baninga bango nde bazoboma bandeko na bango ndeti batata oyo azwi tenia major alati okomona ele msu na 4x4 butu baloué voiture moko kitoko na sendwe bakomi kokanga biso na butu biso mo bandeko na bango tokoma lokola ba Rwandais bakokanga oposa pe erreur bazu babeti yo bakotelo pe na butu eza ba boye azwi pe tenia militaire atie bandeko na botapote bo partager eza ba video misusu yango photo salaka papa Desho merci parce que na be mission na mona makamba boye o ratarango te o chaka. Tala congolais tolingani te mais ceux qui na kufi wala yo mto yo lelanga mtaliboso tolingani te toyebi te teni oyo azwango wapi mukolo nango aboma ete po musala yake na osala boya sala na moi te boya sala ka na butu ba retardateur nyonso batambola na Congo wana na butu nde tata oyo azwa tena major atala nzoto wana ko louer voiture na sendwe akeya azokangaka biso na nzela butu mobimba Congo na biso tobakotambola ere nyonso tolingi mboka wana totambola su bien te mboka comme on dirait que Congolais comme ne Rwandais kaka Congolais wana ye kaka mtawabu mandekone Congolais na licheti na nyonso tata oyo azwi teni oyo ya major wapi amilati na nzoto abimi major po akangaka neka bato na butu na ntongo mpe aza mpe na mbongo akoti mpe ba apesi mpe mwasi mbongo mwasi abi mobali na nga awuti mosala bozala natiela bino voice bolanda eza batata moko ya korate te vraiment bavoice aboye totiaka ngo bavoice aboye bato bazalaka na bato ebele baza na public ba video ya boso bomoni bokata yango te foko denosaka bato aboye parce que bango nde mutu bazobebisa mboka apres boloba ofatia ya osala eloko te aya kokuta mboka ebebi ya kobanda kosala yango ndeni biso nyonso tosalaka na biso badeba tolobaka na biso mais biso moko mpe kaka tozobebisa bolamuka na ntongo kaka be mutu akufi njoka te batata boye bamajor aboye azwi soki tenu oyo wapi merci Naker merci leader
Leader de News 243. Merci na tapotage. So bo tapoter, bo partager et ça l'a bien. Bande kolanga ba émission bo ne fo nde bo lobaka. Bato ba lekinga mayele ba papa bo lekinga mayele nde fo bo mataka. Ezaka te place à bouzo bande yango bito bo kende. Pour Congolais, moi c'est la première fois là ça la vidéo boy po na yo kina mawatang bazo tu na papa o mukolo teni o azawapi to yebite mukolo teni o aboma ye leader tano Congolais ye moko akoma na ye Rwandais tozolo bakuna ba Rwandais nzoka te biso moko tobongama ba Rwandais na mona leader boy pas comme moi azozo moi 10 francs na butu na tini batu na moi nya zene bien pour la mona ke mona mbongo na butu nga mona combien ça sert na luki batu to ko boma muninga pour la zo mbongo peuple congolais et le bibo ke tu ya mo peuple nini peuple bandoki après bon le ke président Fati azosa ayo ko kuta dia batu mitebeba l'État va nous faire mi toi côte à boya côte eza musala yango to senka la papa abon soka nzela atia soka mai azo soka courant les restes toke na ka bongo mokili déjà et baby nango ya toto sambela mokili zonga leader mokili ngo baby mais ko biso tozo vivre bana na biso pe lobi bakozala mais so tozaka na condition batata ya bato aboloka batata oyo eza normal te tozo vivre te biso na bapoto to lemi pe bapoto ngo toza la poso to ke na mboka la biso likambo insécurité ne tozo bangela mboka eza bien te so ozotaba na buto ozobango oza na kati ya voiture mais ozobanga omondre na gauche na droite na derrière ndre bazolanda yo ozobanga ye tata oyo aza major oyo azwi teni oyo wapi seka boma tata oyo po azwa teni ne sikongala bino tozoyoka merci même faux compte namoni kombo na ote azwa teni o wapi po partager live ba live aboso bomoni ba video aboye bato nzamba pesa mino do ya kobetaka ba 1K ba ya juju bio ba kari na mona mwa muke na mona muke papa de show bozwa kape ba video aboye bosala ba analyse bo dénoncer ba tata aboye ke bozaka na ba futilité ya kofinga ya kobunda ezomema bato na makambo ebele tocha na video tata oyo photo ne yango oyo yebo ya nyokola batu na butu kokanga batu kobotola koyokola mawata koboma lokwa mbisi batata oyo parce que atangela ngo te lolo lobi nini loba question no bien à comprendre question comité bozela natiela bino photo papa oyo natiango pourquoi natie photo ya papa oyo parce que naza na video ne nasali capture natie papa oyo bakangi ye kutu soki na morgue bakangi ye alati teni ya major mais aza major te pe asali bacontact na bakondi mosusu eza lokola oza baponi yo na salle do posala moto opération oza na yo docteur te yebisanga okosala opération nini ya appendicite okokate lokolo ya lokolo okopasole libumu parce que otangela yango te nde batata oyo bato baobesa misala ya kimilitaire parce que atangela yango te ayebi ni lwa malonga ayebi te ke so okangi mutu asali mbeba fo mema ye wapi na la police ye boka kosambisa mutu so pe abia boma bomi yango bazotuna ye mukolo teni oyo eza nani abomela biso tata major oyo te tocha toyoka papa oyo so boyoki video na nga boyebisanga boyoki major na monsieur bonjour doba makasi devant le bureau du service à renseignement et commissariat Yolo, ok? Tu retrouves à la tenue à officier supérieur, la grade à major. La grade à... Bo tapoter plus, bo partager bandeko nanga.
boyoka so boyoka bien boyebisina ke bozoyoka plus botapote même toza 5 message on a 5 personnes et que kende tie comme ba 000 ça veut dire ah papa moko ya bakangaki papa moko ya bakangaki ozobebisa mboka bato ya Simo Kimbangu hein boyete biso tokomi kobanga kokende ba vacances na Congo tokomi kobanga ya major na tenir la biso à FARDC ya première bataillon oko esa biso tenir aux autres yamwaki oloko ta tenir la kati ya mutuka oloko ta ete okosi Ok, Major, est-ce que vous avez bien que va retrouver na morgue na pété Major na mapekana on a tenu à faire des heures. Je bandé les sous beaucoup biso numéro na page na série à pété na ya Major voilà. Major plus. C'est le Major plus non? Autant Major c'est vrai. Autant Major. Autant Major mais néanmoins qu'on l'a dit tenir pour y faire des ok tout le monde qui obenga qui un monsieur comme ça attaque qui n'a ni Arthur azanani azanani ok monsieur Pius on peut sa mission carte de service monsieur Pius monsieur Pius Major alikuta carte de service na yo oh la télépété à Major longa maboko tala bien pesa biso page na numéro page ezate c'est que peut-être ça yote ok est-ce que vous que na kotala o mabeko boki andimi na epe abike pete wana eza ya yete bango nde bazoboma biso na butu bandeko na nga basi Congo na biso tokoka so okende ba vacances te kulu nanga balinga babomela nga semeki ka liboso a porte bongo bozwaka ebembe liboso a porte ya ndaku bino bokasa ka ba jeune ndio te batata boye bomona pe na tongo papa ya biso azala na mbongo auti koboma baye baoboma biso penza biso tokokasa ba Rwandais kaka bandeko na biso congolais pourquoi toza mitema mabe boye ko pourquoi tozosala boye tolingani te mpona nini congolais tolingana lelo kafi tumba akufi mutu nyonso azoyoka motema pasi na oyo alingaki ete asentir ke moto oyo vraimen aza lisusu te akei akufi mutu nyonso azoyoka motema pasi na oyo alingaki ete asentir ke moto oyo vraimen aza lisusu te akei guerre royale moko ozame tolingana Congo eza ya biso moko tatokanga bapoto awa mutu mosusu atanga classe aza licencié oyo aza docteur oyo aza boye mais aye na poto docteur akoma infirmier aye na poto licencié akoma olokota batiti mais na mboka na ye moko so paye eza bien tokoza misala bakosaka nsu na biso te bemisio yango bosalaka tosangisaka nyonso tomelangeaka nyonso tolobelaka pe oyo ayebi français alobi na français oyo ayebi anglais alobi na anglais oyo ayebi chiluba alobi na langi nyonso oyo ayebi lingala tokeka na langi la mais quand même message eke passé biso koyesami na mbeba oyo babengi port illégal des effets militaires esiko biso tolinga toyeba kolo teni wana ok okolinga toyeba kolo teni wana puisque insécurité avec les temps ezodégéré mpe ezokola na mboka donc bato bazokota na mboka po baopose baacte oyo jusque là baza koyebana te et alors dans peu du temps kolati pete ya major ok lokwa siko bakangi aussi 6% eza basani est-ce que bato oyo te bango bazali na makambo ya chef de l'état ekokosala yo te pesanga réponse tala wati wana ti
Major Teni, on me marque dans la police, on me marque dans le service de renseignement, mais apparemment le mec au sein des miables. Oui. Non, vous avez parlé ça que non, au sein des miables. Bref, en eux que, au béni même un colonel a des miables avec son numéro, j'ai écrit ça dans la PV. Oh, qui va conduire, pour interpeller. Comment le monsieur là, voyez, comment le monsieur là, au béni colonel, il y a un major. Il est aussi le faux colonel. Oui. Oui, j'ai mis aussi son numéro ici. Botika était, avant de venir le mutaboyema boza botiki botika ete bokanga ye penda kota boloko abima lisusu te abana okombola kuna na makala akombolaka parce que mutaboye so amoni yo na butu akolimbisa yo te akosala yo mabe aolimbisa yo te yavandi na mbole na yolo lisolo na yo kyango pa basiti bandaka voyez que olati teni Osano peut sodater. Donc, aux civil au carré. Pour attendre, on a bureau à plusieurs reprises au foot, nga. Kinga bonate na peso le comme machin. Vous avez un cas d'électeur au vote. Il a passé na mawa. Na partage na mino ba vidéo à boye. Ba vidéo à boye ezo bangisa. Soko moni ko za na posa, okoma soda. Ça la formation. Nde bato nyonso basalaka soki otanga classe tanga sala métier na moto akokango aza te mais ozala métier wana te ozolata te nzambe mondele bien eloko abepa mondele esalama te oza no policier te mais okoma olata teni ya bapolicier ata osali formation te me banome o meme mpa bakonzi yango bayebiki bapesi na numéro na yo bapesi o teni na yo okomi no policier okomi no soki major okomi no soki lieutenant etali biso te pourvu que l'état yebi yo soki mbebe esalami na mboka bayebi ke mesentel numéro boye boye na boye mais bino mona na butu bozolamuka bino wala bookendaka kobomaka batu sujet eza nini sujet ezali papa na biso oyo bozomona na photo wana naza na video nazotiango na compte na TikTok yango nalingaki mwana sa analyse muke tokomela te papa na biso oyo ozomona ye oyo aza major te mais alati teni ya major video ngo eza muke bamoni ye na kati ya morgue bakangi ye siko na morgue yana nayebi te bamonelaki ye ndenge nini asalaki accident ou bien mpona zomona mpe video na elongi ne awa ondire mwa barouge mo bona ye te soki azokaki nde batuni ye soki aza major basengi ye bakarte na ye baregistre bamoni ke papa alobi aza ne major te mais oza major te olati teni oyo ya major ndenge nini yango major basengi ye bakarte na ye baregistre bamoni ke papa alobi aza ne major te mais oza major te olati teni oyo ya major ndenge nini yango te mais ozolata teni ya bamajor yango tobi bato aboye bango yeyo baobomaka bato na butu parce que lelo na Congo po tambola na butu ekomi problème ndeko na nga osana ekomi problème Congo na biso tokolaki tobakotambola nde tolingi transport ekoyezala pasi obeti makolo omati mais lelo okosi kotambola bongo te mais bato bazosala ngo eza kaka bacongolais biso tozolela barwandais mais nzoka te biso moko peuple congolais de RDC to précise bien parce qu'il y a deux Congo biso moko peuple congolais de RDC tokoma barwandais biso moko tokoma komi bomana baomona kaka na butu boye babomi yo même kaka propre ami na yo soki amonaki ozalaki na mbongo bozalaki na ebolie bomeli yebakala bookabwana na ye wana kaka kookoma enemi na yo aye kokotole mpe abomi yo ndeti sotata oyo major oyo faux major ndenge azaloka si soki amoni yo na butu aobikisa yo ndeti tata oyo aomonana ke so amoni yo na butu akobikisa yo ata moke te soki moke te
soko oza na mbongo abotoli yo osali mbeba abomi yo esili bana no babosani yo bato aboye so bakangi bango batikala bango te deja toyebi ke peuple congolais abanga mpe soda mabe ntongo amona wana azala ye moko te c'est que ye mpe wana arecrute susu bato aleba otambola mo major nde tomonaki ndeko na biso moko abako kosala wana soki tata moko boye aza soki lieutenant soki nani akoti na double sens roulage ana loba boye oh non aza député bazala mokonzi aza boye papa etali biso na nini okoti na sens unique balukisa mutuka nozonga bozobebisa mboka na biso yobonga mokolo nini ata biso so tosepeli te bana na biso baya kosepela ko biso nde toza tobaye na biso poto nga bande naza boye na baye na nga poto so pelaka Macron aye apropose nga mbongo sola moi pelaka mbongo ngoza bia bizonga na mboka no na ozonga mais to musu na koloba non pourquoi parce que mboka na biso sécurité eza bien te toza na insécurité tozobanga awa na koobima na nga même heure nyonso nalingi awa moto asalaka na 5 heures 4 3 heures nyonso moto asalaka omona mutu te alanda oyo eza pasi leboso ozala problème na bato yaya so na babi na nga nazonga na nga na Congo Macron ayebo nde na baye na nga France na bango soki Macron alobi nazonga papa nazala posa kondima na nga papa opesa nga combien nalobi mpe mbona nakondima na nga mais siko Congo yango mpe boyebisa nga okende kuna boye mboka mobimba mboka na yo moko koma kobanga ondire ovanda na pays mosusu to mosusu oyo nakie na Brazza na ovanda bien to mosusu oyo nakie na Angola par exemple na Angola kuna ti yango te nalongoli nakie na biso na Cameroun na Gabon na ovanda bien papa na ngai même misalité wana oyo basalité kaka nel peuple congolais te oyo babi moko bapesaki ye ka asala mosala abi forage bato nyonso bayebi prix ya forage omoni bamonta abimisala biso na baforage kuna te congolais akomi kozwa so batie poste akomi kozwa kaka mbongo aye moko atia na poche azokipe ka vi na ye na bana na ye le reste etali biso te bi etali mpe ye te ye prouvi ka bongosaka vi na ye na bana na ye nzambe asunga biso na Congo na biso wana asunga biso toza suna eloko osala te komi kaka ke tobelela kaka makila na Yesu après lemsu nzambe soki asungi ata aire biso soki tosepeli na Congo yango te ntango mosusu bana na biso toobota bakosepela le reste toza suna eloko osala te mpo tookochange baprésident lokola basa ndumba ochange oyo mabe bochange oyo te yo olobaki ye aza bien okotya oyo nzoka te moto azalaki bien ye wana botiki libanda mayele esi eza kosila biso tozoyeba te tokotya nani ah oui yango tobi soki ebongi ata bana na biso basepela soki biso tosepeli te yango tobi ebonga mpo bana na biso basepela mais fo ebonga biso moko mpe mentalité na biso echange soki biso moko mpe mentalité na biso eza kochange te mentalité na biso eza ya égoïste olingi kaka yo ozwa ebele olinga kaka yo osepela ebonga ndeni yebisanga ebonga ndeni ndeti tata oyo aza ndoki aza mpenza ndoki mpenza tata oyo nasepeli tala video ene moke te nasepeli nango te na réseau mpe nde nakendaka Congo boye so namoni major oyo so mpe major ya ndoki oyo akolimbisanga te Monsieur, bonjour. Vous êtes devant le bureau du service à renseignement et commissariat Yolo, ok?
tu retrouves à tenir à officier supérieur, la grade à major. La grade à major, na tenir la mission à FARDC. Il y a première bataillon. Pourquoi ça se tenir aux autres Kamouaki? Le côté est tenu à Kachamutuka, ouais. Après. Ok, Major, est-ce que vous avez bien que va retrouver na morgue? À combien la morgue est Major, na mapeka na on a tenu à faire des heures. Je vais aller les sous. Vous avez biso numéro na page. Page na série à péter na Major voilà. Major Plus. C'est le Major Plus, non? Autant Major, c'est vrai. Autant Major. Autant Major. Vous vérifiez le numéro à battu. Il faut vérifier le numéro à battu. Et Zakunana appelle Oya Suka Uti Kobenga. Boza ba contact ya bato ala nyonso bolandela bango malembe jusque bokanga bango biso to lingi mboka na biso ezala bien to préfère que tous na biso la nzala mais tous na paix qui mi ezala FARDC. Ok, tout le monde qui obenga qui un monsieur comme ça ataki na mais Arthur azanani azanani. Ok, monsieur Pius. Vous pouvez faire une carte de service. Monsieur Pius. Monsieur Pius. Pesa biso carte de service na yo. Oh la télé pété à major. Pété à major. Ça va la moi major hein. Tala bien. Pesa biso page na numéro. Page exacte. C'est que peut-être ça yote. Ok, est-ce que vous dites que na kotala ou mabe ko ite biso ko semi na mbeba o babengi port illégal des effets militaires. Est-ce que pas major yote? Aboma ye. Kolo tenu wana. Ok? Kolo tenu wana puisque insécurité avec les temps ils ont dégéré peso kola na mboka. Donc bato bazokota na mboka ko ba opposer ba acte jusque là baza ko ebanati. Et alors dans peu de temps, il faut la péter à major. Ok, le quoi est-ce qu'on va gagner aussi 6% de ça va ça. Est-ce que bateau était comme ça? Papa maman on ande ba bomi bato wana ba yaku wana. C'est ma réponse. Mais pour moi, il y a aucun major. On me marque dans la police, on me marque dans le service de renseignement, mais apparemment, je m'excuse. Mais c'est plus. Ok, avant, je m'excuse. Aloko takite boya bomi major wana ndeka boloba aya zwi tenya la cha olo telango wapi. Mais c'est plus. Mais apparemment le mec au sein a des miables. Oui. Non, vous avez parlé ça qui non, au sein a des miables. Bref, en eux que au béni même un colonel a des miables avec son numéro j'ai écrit ça na PV. Oyo qui va conduire ko benga et pour interpeller. Que comment le monsieur là voyez comment le monsieur là, au yobéni colonel, il y a un major. C'est qu'il est aussi le faux colonel. Oui. Oui, mais aussi son numéro ici. C'est le colonel Arthur. Avant de venir Mbolo. Il y a vendu Mbolo. Il y a vendu Mbolo. Les solonés n'a eu qu'un pas civil. Voyez que au lati teni, aux anopes soldats. Donc aux civils au carré. On doit attendre un bureau à plusieurs reprises au foutu ba manda. Kinga bona tena pe sur le tia comme machin. Vous avez un cas d'électeur au vote. Voilà la famille. Merci bande réunion sur Bolandi Mama CC. Voilà ngani ngombe la mingi na live te pour kende bien. Na zo tia vidéo na compte nanga ya TikTok mutunyo ça da pour ça atalango atana compte nanga TikTok. Eza vraiment mawa. Eza vraiment mawa. Na komi nanga na suka ndeko nanga partager nani Laetitia. Merci à toi, merci. Merci Laetitia. Tokomi na suka papa oyo faux major, major Anzala, major Alikuta, major Andoki, major Moko sora mono na nzela akobi ki sa ote vraiment aroboma yo parce que ye to yebite ceux qui teni o la major oyo
abomaki major oyo po yazwa lelo akoma major Chris parce que musala yazo sala boye asala yango kaka na butu mpo na moi na ndimi te wana recruter mpe na bato mpe to baotambola na butu akomona biso surtout bana poto boye oyokela biso mawa te yo ero oyokende wapi leka koto yo lalisa mokanda zongisa gauche à droite eza te mpe azwi akangi yo tongo mona akangi yo bandi kobanga ozwile misu mbongo mpe osengo monta opiesi ye baoyo mpe bazala yango tomona mpe ndenge aza mpe boye mpe aboma aza moto oyokela mawa te aboma ndenge aza na oyokela bato mawa te major Christo boye aboma deja mokolo teni oyo abomaka na ye aza ne ndoki ye nde moto aza kulu na tata aza kobomaka bato na butu ayebi nzela oyo bato bakimelaka mingi akoya avandeli okusin abomi yo. Voilà la famille nzambe alola pambola bino totiaka kaka mabondeli na kongo na biso sa nzambe mobulu nzambe abatela biso topesi mayele na biso na Faci Beton lokola ye nde mokonzi asimbi RDC alukila biso solution surtout pour la sécurité tosengi na eloko ya liboso sécurité Faci Beton lukila biso sécurité ezomisela biso courant mai bongisela biso kaka na nzela biso moko tokolonga na biso bamasango na biso moko tokoluka na biso oyo tokosala toza na posa meme tozala biso na babiro te me na makasi na biso kaka bamama na biso nde baoteka bafumba batomati bazosala bilanga soki mai ezali akosopa bien na bilanga meme mbula ebeti te soki courant ezali makambo nyonso ekesalama nango bien. Voilà la famille babone oyo bolandi te bokena chaîne nanga Mama CC TV officiel bokekuna bokena olanda merci na tiki bino tokoya lisusu kaka so eta ezali mpo nga ninga omela mingi te tokoya su na dossier mosusu oyo ezali nano faux escroc congolais oyo azoscroke bacongolais azoboma bacongolais makila bacongolais ezosopala kaka epa bacongolais merci beaucoup na tiki bino bye.